petit valeur ya bonté. Adelango. Mam ça ko ki ko valoriser ba petit valeur ya bonté. Le roi va miss. Le roi va miss lolo parce que miss lolo petit valeur. Ayi on pas à détruire mam. Ce qui mam ça so yé baté. Mam ça ko mon chité. C'est ba to ba miss lolo ba problème. Ako mon chité. Moutouana ayaki na canal ya Belaketo. Il paraît-il que Moutouana alekaki na canal ya Belaketo, le papa monaki Jérémy akena batu Dubaï, le papa monaki Mars amemi batu Lubumbashi, le papa monaki ya Gabi akei Belgique makambo ya Hans, bango balobi te. Ngape na kolongola soni oyo. Ba devoir eleke ebele. Ba Jérémy basika ba pesa na ba devoir ebele. Comment ça fait-il que Priska elongi matutu lokola nini tanga wisi moi sozo bima flou obima kubuka tina video na lobi boy mama moseka tanga kena pesa mbongo ya voyage ou bien na organisation ya voyage apesa na maboko ya Belleville aza na papier oyo ye asalaki Belleville signé que a recevoir mbongo ayela biso na TV. Mambo yozolo bake mamo seka soka ye makambo eza. Mamo seka ya. Weneti ni una biso Priska wana. Azana bakute na yebi azana bakute. On a petite sœur. Te Priska azana bakute. Baza bato yo ba ya koluka mbongo. Mena mkongo sila. Na kombo ya sila ba ya kolwa ayo sa kombo. Ake asali émission bache moi là na yeba tout ça do moi bongo ozo pa ko Belleville kandi oya ko kanga ba comédien on va que ni photo te intérêt ni on va passer ba devoir rebelle devoir nini ba pesa devoir lu marché la devoir yo ko me mala ko sala spectacle la Belleville akokende Belleville a fallu. Yo so mona fallu a keika eloko mobwe en vain. Te ba bengiye a signé contrat kei. Belleville a mutatangi classe. Avant ni ka kanisi ba comédien belé ba keyo sa makambo si la sala na Lubumbashi ma chérie. A komisi ba actrice comédienne, a komisi ba danseuse. Pierrot a commis danseur. A bo zoba boyko. Boni buzoba bwe bino baleza bakukeza nini ngo na bino. Yo ba ku kozo ba mama bino ba kende ko jouer. Elo ya on hotel la bino to ni ma to ba vérité. To ni ma ko belo ba vérité ko to mo la théâtre. Muto ke ne anniversaire bini ne anniversaire. Ma pe la postata ngo. Ne ba kende ko anniversaire bini de c'est ne ba pio do basi. Ba kende bini mo c'est anniversaire a mutu. Avec ces moments de machin, nous ça t'aide. Il y a un spectacle et ça va anniversaire avec ces moments qui n'ont pas anniversaire. Et c'est les yo ba ko finga yo. Mais même le comme ça, comme ça. Babiloko oyo ya mozo tiwe ne ko na biso mama msa biso. Ya mozo bomba, ya mozo total lo ba théâtre oyo mama Belleville kadezo meme na biso et ça spécial. Ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama alleluya ba voice nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama alleluya
binyaminya nyonso ekotikala na mokilio popolipo 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 engaye famille bota boza wapi engaye papa kulutu vezakle ya famille bota bandi mission omoni ndoki belela nazolela bino mabe famille bota ya ngai na bino ezalaka alliance jamais na deceva bino engaye famille bota boza partout shalom 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 buka muna buka kwikila betuni ba différence yena famille bota nazolela bino mabe mama Belvi kandi Poutine de l'écriture azana idéologie azana makambo famille bota de partout bozali na pesi bino bambote belé esika bozali parce que na koti na nzembo ya miniature nyonso kotikala tala akobuka na te Matissa Belvi miniature finga tonga rendez-vous na guichet ngaye Belvi kandi azo beta mama muteke toro di azo beta ye toro parce que Belvi kandi azana zolozi na un impact ana makamu bandeko bozola na biso surtout na Active Final Télévision na pesibilo bambote belé émission ezali enregistrée na République démocratique du Congo précisément à Kinshasa et likolo makasi Solozina parce que toza likolo na yebisa kabino chaque fois que papa kulutu a famille libota vezakle ya famille libota et na zone la bino mabe lelo kobeba awa na plateau na nga na zanga moko te bosengaki ye bokomeli ye makambo tu bokomaki na ba commentaire wana lelo en chair et en os il s'appelle Abakouk conscient tozalaki lelo na plateau oyo me tika na vandisa ba staff nanga parce que bango nde basalaka nga bango nde bapesaka nga force ntango bapartageaka bavideo ntango bakabengaka nga papa kulutu tozo lelo mabe vezakle tozo lelo mabe bosabone na chaîne oyo Active Final Télévision papa kulutu na koatake bango na émission na atake bango na théâtre parce que biso tovandisa masolo ya théâtre masolo ya cinéma tango biso to bande kosala musalo yo ebele bazomelisa bango babibero kobima te kobunga di alors osabone na chaîne oyo Active Final Télévision bagag ezokota wana groupe ya bagag wana ti comme on a ezali coup sur coup place autre ko répondre ba mal intentionné di kotalisa mutema mambe na bango envers maman Belvi kandi tika na fandisa ba staff parce que libange bimaka na poche nazolela papa Chaboud mayembo motema ya mama Anas mabe couple bio nazolela mamita dina de Belgique nazolelo mabe wana impact wana idéologie engaye basi ya Londres nazolela la mama chérie ya moi si nazolelo mabe mama José Lusadisu mama Claudine Bokatola mama Midata Tulomba engaye nazolela mama Fifi Makuta depuis famille Bota depuis Arabie Saoudite, Gigi Katema, diplomate, famille Bota toujours. Esther Wanito, depuis Égypte, Nazo Lelo Mabe. Alors, famille Bota, Lelo de Rosa la promotion, Nenga Izalaka na Rosa la promotion, ya film Nabino Oyo, des dogs, Obozo Lelamo, et un impact, et une idéologie, Oyo Bandaki Kozelama. Na ba mouré na ba moureuse ya cinéma congolais na ba famille bota na ba Abakouk parce que bazala bana bazela ba film a Belvi kandi tala ko buka na te Belvi kandi za rwandaise te aza burundaise te aza éthiopienne te azali congolaise ya République démocratique du Congo précisément à Kinshasa donc il faut te soutenir et puis to solo la moi muke to laver pe batu moi muke parce que to zana Abakouk awa tout na yema ka bande ko na bango Babakouk bazo sala est-ce que o bazo sala c'est normal tala makambo babimisi ya décor est-ce que c'est normal parmi batu oyo batanga mama muteka bwaka na mabanga ser na biso oyo abimisi lelo buso ba pona décor massage pona décor babwaka elibanga et puis deuxième sujet to kwa kolobela likambo etali
kosala outrage diffamation koyinisa Belle-Vie na kati ya batu okoyinisa ye jamais na bafani na ye o Belle-Vie kandi bakomede banga bakende poto ye mutu producteur wana yaki na nzela na ye alors tokotuna ngo Abakuku o aza awa est-ce qu'il y a solo wana bandeko ya Belle-Vie ya théâtre il paraît-il parce que tu la vidéo awa tu as rappelé l'information na source tu as vidéo pas ya moko OP asaka ba analyse alinga pe Belle-Vie kandi makasi elle s'appelle Darling Love la kanona pilipili la muke ako esaba ya tomber liboke alors bandeko nanga na ko t'inviter nanga Abakuku conscient kotaka déjà po mukile so lelo mabe Abakuku conscient yo mbote na yo Abakuku conscient ouais mbote grand chéri Kobetos mbote na ba Abakuku nyonso bisika nyonso bozali ba Abakuku conscient lokola ngai ba mbote bisika Abakuku conscient Abakuku conscient lokola ngai ba mbote bisika boza ba mbote pe na mams ba mbote na bato nyonso balingaka théâtre ba mbote na bato nyonso basalaka théâtre mo kitoko ba mbote na ba voilà alors Abakuku conscient fato kota na lisolo autre retour parce que bato bele bazolo papona yo omoni na no film ya Mama Belle-Vie kandi parce que pour le bi Belle-Vie kandi aza rwandaise aza congolaise oza Abakuku conscient au côté la ba film ya Belle-Vie kandi dedok wana ndemo monela ki amata mwa flash nango to deuxième épisode ndenge kota ki omonela mo ndenge ni ouais na mona mo kitoko en tout cas vraiment avant na banda liboso tika na pesa félicitation na ya munoto liboso muto atima simaka famille bota mobimba to Mama Belle-Vie kandi na pesa félicitation Mama ya famille bota allez pas ta idéologie ouais Mama ya famille bota abamane ngapeli bangati ya fille Mama na ngaite pourquoi pas sur selo ka benga na pesa félicitation oh tika bol te aboma mutu monte na famille nga pandela mo aboma mutu moko te na famille nga aboma Mama na ngaite atira bonne na moko te sur selo ka malam pourquoi pas na pesa félicitation sala makam na bandeli sur na bandeli sur félicitation encore toujours na Mama so Belle-Vie kandi félicitation et puis félicitation na équipe ne mobimba o ba edakaye parce que moni malgré Mama so Belle-Vie kandi awoza na moi idée moko pour moi mutu moko so pas la wana abakisi abaksi to équipe ne mobimba to félicitation merci ne bozo aider parce que toza pour ça des théâtre tout moi toza na pour ça tetoya Mama Belle-Vie c'est lo moko bien to casser ko biso to legate toza pour ça Mama Belle-Vie c'est lo bien même si pas ça et lo bien donc il y a moi pour tout ça on pose ça c'est Abakuku conscient dit alors film de dog qui Abakuku conscient lobi boss comme no Abakuku bo silika boende yo ça Abakuku inconscient dans la conscient avec Toji ay okatali kambango voilà film l'épisode de dog famille bota bolanda film l'épisode de dog parce que Belle-Vie kandi ba fanatique ya ba comédien nyonso batala ba film na ye parce que asaka ba film na ye ezala ba éducation ba film na ye ezala mabina ya bosoto te ba film na ye ezala mafinga te ko katela ka batu mangala ko finga ka batu na ko baby sa mers ko baby sa babano bazokola lelo Belle-Vie kandi atuka wana musenzi azala bate na famille bota alors batu batuninga belé ba commenter la message na tuna yo est-ce que c'est réellement oza Abakuku tout ça nous va théâtre na yo na Abakuku minité na balela ngo pe na loba makambo na loba moko na bino aza Mama famille bota aza na Paris Blandine Matumona na mbali Eric Ndongala ma Blandine Matumona oza na impact oza na idéologie na mobali na yo Eric Ndongala enga yetika lokoto bayebi kenga aza Abakuku depuis kala depuis lelo te biso na ebisaka bino pe na bandelaka biso tomene kotala Mama la même biso sila ti anazalaki camarade na moi so miracle wa ça na chef to miracle depuis la banda avant azaki to mutu mo ko bina commentaire na yebi aveni wana oui na tima si ba to yebi ngo to yebi na luki azalaki boso na so exit péchant na bande on kama trop après bayo ko mboba banzo mo ba discussion ayo ko madame Mama biso Fatou miracle avant ko Mama Belle-Vie kandi bazali na ba pingo on ba ina Mama Fatou miracle on est ko kama so mandana ka ya rouge to tambola tout ça bandela ngo bande ko kama za matana ka ya ka na ya matana ka munima mam sa matana ka ya Mama
Maman Sofa to miracle. Il y a ça na carte. Te wana za mutu kati. Bandela moi ça na mutu kati. Ya za na mutu kati seri wana. Ume futa mafika za na mutu kati seri wana. Te yo za ba ku conseil ba. Seri wana mama sa za na mutu kati. Bato za na mutu bato yeba ka ya fatu miracle za na mutu kati cho kutu na ba pièce na bomo ya groupe Simba. Voilà. Fatu miracle no cha moi za na ka. Wa donc biso to ba mama mani même c'est seri wana. Biso to ba. Ya mo ba na ko seda ko pe masana ye. Azamasa na yeti. Azamasa mo batamboli ata. Abasa na sima na tama mo masao batama mama msa zongi ne pale. Kabe ko sene kabe na mutuka ya mo no CD. Azo pesa de pika kabe ko na yeti. Asa ngo bakusa. Pesa de pika ke mo msa tambo bi na ka. Mo msa ayo ko la pika foto mo pita ida epe waka yo bika déjà. Donc ya moi vraiment donc yo sapena baku ya tongo. Mais en conscience il y a conscience. Elle a la vérité. Bato bazo douter na mais bato so ba lobi ba ko finga yo na babaku ko mususu ozolo ba nini est-ce que ça na nerf solide ba inconscient quand des ba yo finga babaku inconscient des ba yo finga ça peut être maman ba za vérité so soki maman Belvi Kandi ase lo malamu ngana lo ga se mabe muta bongo to tango bi mazo bati muta se lo ne bien ka Belvi te kwani. Si on j'ai compétence c'est on avait des idées j'ai compétence pour des tiges tige na masola théâtre tige côté ba ko bela na fait ça théâtre mais kasi idéologie où tu as fait non pas faire ça mais ça que ma musique mais yo même aux hommes dans les poso et dans masola théâtre tika boye répéter ça aux hommes dans les poso et même dans masola théâtre yo to côté tige na masola théâtre si pourquoi pas sur les lois malamu. Pour te féliciter, ma personne que j'ai compétence, alors dans les comédiens du temps, tu les as les bossos, ou à vomit comédien, pour te féliciter aussi. Mais aussi, le bien pour te féliciter. Voilà, en tout cas, ça la bien, tu as na biso, émission na bino, au monde ndokibele là, tozana abaku conscient, lelo abaku conscient, to solo na ba question na no tunaki parce que ba te bele ba bi ba ba ndeko ba baku ba ofinga, oki e mo ndenga lobi ba conscient de ba ofinga ye. To solo na li kambo lelo. Lelo kotala toujours bato bazali côté entourage ya ndeko na biso ozo benga mams to mama muteke biso to bengaka parce que muteke c'est chirte muteke c'est kolo to finga ba kolo na te mais donc c'est ça ils ont de benga baluba ne ba benga na bo benga na muluba wana donc mama muteke lelo yo kotala décor ilonga entourage ya mama muteke o azali autorité morale na bino aïe ko bimisa makamba mensonge que décor alongwisa Laetitia Mamba Zemi wazali pe moko actrice ya groupe Simba malgré lelo ate ko jouer pe film à Belleville pourtant lelo décor aza marié na mwasi na ye Laetitia Mamba pas na fille na ye peut-être bazo se préparer lelo na papa mais quoi kotala entourage ya ndeko na biso mams qui est mamu keke aïe ko ba biloko bongo les a parmi biloko yo telema zo telemena okolo bani. Donc, il y a encore des galobaka, mais nous allons continuer sur les matés. On a inconscient, on continue toujours sous bon. On a compris, on va ça comme ça. Si la terre, même le banc met fin. Miss Lolo. Mais on est qu'on a biso mams ozo benga mamu teka na mission et na théâtre a pesa qui par un personnage que tata moi si maman le qui ngai Miss Lolo. Donc carrément entourage na ye asali le kuma bon kasi yango tolo ba mams akoki ko valoriser ba anti valeur ya bomote padela ngo mams akoki ko valoriser ba anti valeur ya bomote le quoi ba miss lolo parce que miss lolo anti valeur ayi on pas à détruire mams ce qui mams ça soyé batté mams on va mon chiter ce qui va trouver miss lolo ba même on va chiter on reprend miss lolo akoyi pe koyana ye pe c'était imam ça on est Belleville à sala qui théâtre de la photo to koyi ba place pourquoi pas koyana ngolo ba onja ba onja wala ba onja wana biso te c'est maso le no mabena ba onja wana o imam ça so Belleville Kandi azala nango pourquoi pas koyana bisi ita so ko sala on a TVT mais c'est là matin police biso ngala za ndeko na mo boye pe to ça kana ye yitu alongo déjà alongo déjà ba ku gibe ba page ne mo filmika be mo publika Belleville pa baya to ça kana biso me rams de Boston
to sakana ye babaku bandela monani Rams de Boston a pesi yo moto bisika to sakana babaku alongo akoma na famille bota so betika leader Boston a page na publicité a publier en on peut belle vie quand on est ayo abima comment on pour la ligne des ordres donc déception au kamalo mais pourquoi nous toi sala kapena na mamisime azo me mabuso babu azo ya pour critiquer belle vie plus on a pour ça mettre les solutions ba film na biso zo lika et pas la carte SB mais pourquoi yazo même les so ingir et Païsa c'était Boston à Kita. Si on petit leader Boston la page Facebook, à comment qu'on publie la belle vie, l'anniversaire, ni à l'homme, on est tous allés bisous mes papas. À comment éviter naïf, on a plein dans la nous pas de perdre ma fanatique, Nicolas. Mais il y a beaucoup de communautés conscients. La commission qu'on est conscient. Il y a l'homme qui est mon commun. La commune a pas beaucoup conscient. Et ça, c'est belle vie, c'est l'eau, on a yé, on a la exemple à péter. Sali à malam, on va pas que sali. À sali malam. Ceux qui veulent belle vie, c'est là. S'il s'agit, on a eu Naza Abakouk conscient, mais naïe pena sous qui être congolais. Peut-être congolais, bateau nous affecté par ça. Mais bateau nous l'opérer na go solo, bateau bimisa être congolais, bateau go solo. Et ça va bien aux hommes qui n'a pena y na koti, oui, n'a pena y na bateka image ya batiste aux hommes qui so na compter bele bo ba muke ozo ngape na koti na la musa oui na ya kona lo bela mams mais na ko so ki bebe tu asa lo kama ya malunga na ya ka ni asali teso de donc na to la nango et on to la non récemment dans le premier épisode ozo prend ka ni asali de donc so ki ka na ko le kali so ko en tout cas na sebi na tete ona de ba musa ka bongo to ça en tout cas so de ba letio Miss Lola che bongo et ça c'est pas pour ça en matière et ça de bon ma béo ya sala alors on dit ma béo ya sala oh Miss Lola ça bah c'est mieux ya sala mais pourquoi pas yo le mon père pour le bagay ya le lo ba bundi ça décor pour ba bi ka jouer super même si ton ira jouer super binoté et le ce que c'est pour demander à moi mais le lo soki et ça dit que oh décor ça la facile là décor ça la facile là aïe même ça bengia te yaka bien to sala au travailler au tourner après si makamuna yo mais yo kuna OK kuna pour moni à travers peut-être pas mais c'est comme si ma bête moi sous t'es pas même snabi kasi on va yeli bon attends tu tourner à souter faut obimisa na munino do bon yo salanga vraiment pourquoi ko bebisa théâtre hein pourquoi yo na bisi et puis pour la nini baba ko se bonner pour la rotala mutu abongo asa mutu rotala te ba tu sube ba yebisa ka baba ki excusez yebisa ba ko conscient les gens ont faute ya katwate mutu aso antete bango les imam si moko na ngabongo et oui yamona lobiti so les imam si moko emime na libulu oui so imam si ko même sa libulu aussi là on a yebaka si la comédien si la mututé so qui est comédien plutôt aza mututé aya na matalana so qui si la akomi muta matalana ememe na libulu au monde apena ba osala neza matalana bon on décor est-ce que yo musala no eza comédie yo komi ko ya oyo ko yo service que décor lo ngoli wize eza fina et c'est oyo lo ngola sibo. Voilà, merci beaucoup à Bakou Conscient, tous ceux qui sont Mbangu, Libana Nangonga, Bakou Conscient, Poussana Kuna, Poussana Lisusu, voilà, on a Poussana total la vidéo, Oyo, Négola Biso Moua Sali, Oyo Kalisusu matière, le roi va mettre ça dans matière, il paraît-il que le lobby, Mambo va lobby à Toyo Kamonanu, pendant 2 minutes, et comme ça la Biso bien parce que tout n'est pas une différence, il y a un gars qui est total Mamamami. Mamoto bandana côté ya makolo amen toyoka audio o mais likolo mbongo bobakisi lisusu bopesi lisusu nzoto pasi ya mam na bino nzoto pasi libumu pasi kingo pasi nyonso pasi mam na bino comment ça veut dire opesi mbongo na voyage opesi lisusu opesi mbongo alopesi lisusu nini wana ayaya mosala makasi yaka mpona likama voyage amo bana mama bapesi mbongo bapesi pena litabisi eloko wana boyebi bapesi litabisi
Yo zaina ba frère. Moi démarche. Alors bon na si mongo na si pena matabis. Bako ba l'ambassade kuna refus. Ata mutu moko ta visa na ba ya luli. Bango nya so ba beti bango refus. Il paraît-il que Moudouana ayaki na canal ya Belaketo. Il paraît-il que Moudouana alekaki na canal ya Belaketo, lokwa bamonaki Jérémy akena batu Dubai, lokwa bamonaki Mars amemi batu Lubumbashi, lokwa bamonaki ya Gabi akei Belgique makambo ya Hans, bango balobi te. Ngape na kolongola soni oyo ba devoir eleke ebele ba Jérémy ba sika ba pesa ba devoir ebele. Comment ça fait-il que songi ba belle que songi nyoso wana po ya moski soka bimi makambo eza soki ya moski a décidé lelo aya koloba makambo eza ba nyoso ba bima ba senga ba pardon ba kosa batu oyo babima bakosa wana oyo ozolobela bebe Priska elongi matutu lokola nini tangawisi mwasi ozobima flou obima kubuka tina video nalobi boye mama Moseka ntango akenda opesa mbongo ya voyage ou bien na organisation ya voyage apesa na maboko ya Belvi aza na papier oyo ye asalaki Belvi signé que a recevoir mbongo ayela bisongo na TV mambo oyo zoloba ke mama Moseka soka ye makambo eza mama Moseka ya producteur aza asengi ye ke na équipe na ba ke kosala spectacle la Belvi akokende Belvi aza fali yo so mona fali akeika eloko mobwe en vain te ba bengi ye a signé contrat kei Belvi a mutatangi classe avant nika kanisi ba comédie belé ba keyo sa makambo si la sala na Lubumbashi ma chérie a komisi ba actrice comédienne a komisi ba danseuse Pierrot a commis danseur a bo zoba boyko boni buzoba boy bino baleza ba kukeza nini ngona bino ezaka nini voilà eza vraiment pas si songa na yo ba ku conscient. Donc, ndeko mopandi sango alobelaka Belvi kandi na bolingone nyoso Darling Love bomoni ninga lobby eloko oyo bandeko na bino babakuku bazoloba ke Belvi kandi producteur o ayaka pa mema ba comédie bo je crois bomona ba mukwata ba ambulance ba ser na biso bakata ba ser na biso Moseka bazaka mo ba comédie belé selon bango ba lobby que Belvi kandi producteur ala lekaka na nzela na ye alors Belvi kandi moni mam sinabino azopese ba devoir rebele ya ba voyage à Lubumbashi et ba poto na makamususu ya Belvi asaka tout aboma voyage wana. Je crois bien au moni elongi ya mutu oyo alakisi oyo akekolo ba matière wana kali moko ya bino ya ba kuka avula te. Kasi yango makambo tolobela te denga bana bana weneti ndeko na biso Priska wana azana bakupte na yebi azana bakupte on a petite sœur te Priska aza bakupte baza bato yo baya koluka mbongo mena mkongo sila na kombo ya sila baya kolwa ayo sa kopo ake asali émission batie mwala na ye ba tout ça do mwa bongo ozo pa ko Belvi kandi koya kokanga ba comédien wana bakeni poto te intérêt nini po ba pese ba devoir rebelle devoir nini ba pese devoir Lubumbashi na devoir yo ko tromer na Lubumbashi Belvi ka devoir mususu ya ba ndeko mususu pe ba voyage bazo sala amemi batu na ye Dubai omoni boye na boye ya monyo soto wana epesa ki Belvi moi qui peleke c'est pour côté apo ma voyage ba voyage c'est ba voyage te Dubai bo mo mususu ki leke lenye yo na ba voyage mo yo ko ba voyage c'est ba voyage on a été ba ku conscient ba voyage c'est ba voyage on a été yo mo mususu ki Dubai ko cop na bango mususu ki lenye oui mususu ki cop na ye ta mususu peut-être bagesa ba marchandise na bango habité par rapport à Matalana to bi miso ke yom to memi biso bino na ba voyage mususu na belanela nous sommes la question
singa boy na ko ke na projet na ke so makala na nga na ke so yo bisinga ati beza nini to beta système atala na meme yo ba ko o mo na to nini na makala na pesi mama so Bernadette atikela nga ba voici musuba na ngo boyete mutu musu yimo bisimbo mo eta musuba mutu mo benge ba kino yela mo nye yo la ndibila ndala na ko est-ce que intérêt wana Belleville ko boy wa a bloquer ba tona ba kini donc Belleville menoir na ndingi ni Belleville ko ba pola ni na musique ba kangi fali menoir na théâtre ba kangi Belleville menoir ba to ba suwa kate ba to ba suwa kate ba suwa pala ba oni ba sala ba mabo pour ça on faut ba suwa pala Belleville les lo so que le même ba comédien o yira poto ama bona facilité mais tellement Belleville dans ma talanate Belleville alinga a même ba comédien na but ni ba que négocier la ligne machine bateau de tournage kasi yona biso neti bon Belleville uti machine uti na kana musala so yo yebisanga Belleville bemi et même si ba bien que ndaki mangue ba te uli zango eza anniversaire mo ya mutu abekisa ngo bakebina na bango nde seni yo ba ko kososo ba mamba bino ba kende ko jouer et non ya on hotel mais la bino to linga to ba vérité to linga ka kobelo ba be vérité ko to la théâtre mutu ke ne anniversaire bini ne anniversaire ngabe la posta ka ngo ne ba kende ba anniversaire bini de c'est ne ba pio do mas ba kende bini mo c'est anniversaire mutu avec ce moment de machine non ça t'aide il y a spectacle était et ça ba anniversaire avec ce moment qui anniversaire et c'est ni yo ba ko finga yo mais même oyo kamusanga yo kamusanga babiloko oyo yango zo tiwende ko na biso mama msina biso yango zo bomba yango total lelo ba théâtre oyo mama Belleville quand ils ont même na biso eza spécial eza spécial eza trop spécial eza lengi hôtel théâtre soko oza mutu bima ko mi kotisa ko kote donc théâtre des elo kotisa yo na réalité so ta mi kotisa o mo lela mais ta mo ye o va mutu lo na ndoto o kotisa ka ta ndoto ko mbe olela bo to eza mo ndoto hôtel ba sa to ale na théâtre pour nini eza mama Belleville kandi akoti batalana te afandi a concentrer vraiment pièce avant abimisa mo biso total pour pesa biso bilei biso total donc bref pour na yo Belleville kandi d'abord moi je dis que on a fait sous campagne moko parce que Belleville bazo looker na ba moyen nyonso parce que te ba ko ma Belleville ça ensemble bandela ba ko gaita ça ensemble yo mona kite noto mona na TikTok anniversaire na ye ba bensi avec sa bina filete na mona lo mo maya ba bensi te mais lo mo maya ke ça des services bo bina filete mama e te o ko na bi kongo matalana David te leader bi la filé la PC mon David te kaza mutu mais par rapport ya musique ne yo mi ngala so ni etambola ka ba sa musique profond maman so lo mo maman ni c'est ba sa musique chrétien on se reprend le autre monde qui to ba Belleville ça chrétien avant ta la famille chrétienne mams oui mams so la chrétien par rapport te ba ngala ba commissaire mams ça va bon question na tuna yo mote ke o eza ko inisa Belleville tango lo ba déjà que poto ya baninga ebeba pona yo kasi mo lo bati muto osala musala na ebie bino bolibo inisa ina pepe kongo les amabe nzambe akofrape bino nzambe ninga ba bandela ngo na lobi boy muto osala musala ya bien bino bolibo inisa nzambe akofrape bino ko nzambe ninga ba simba o yete ne touchez pas amen nzambe ninga te ba simba o yete parce que mama Belleville na yebi eloko moko boye tika na lobo vérité la bomba ngo c'est loba penza loba marketo mama Belleville ndenge na yo kaka bo mutu abetelanga lisolo oyo nayebi ayebani na mutu moko bazapena mama Belleville chance ayebisanga lobi mama Belleville asalaka makambo mama na biso mama misambo asalaka avant misa album ezaka nini mama Belleville pe sa pièce na ye asambelaka kotila yusa bakuko bi makambo nini ngana yelika ke na ngomba kota ba radio boye bia mo ababimi poto mona ba muso va misa pièce na ye abengi moko boye kopo ingeta ebimi tika boy mais maman Belleville va misa pièce na ye asambelaka azoka pena mo 5 3 une semaine moko boye peso na maboko nzambe na posa oyo na bimisi epesa maka ozo ko pensa pe afuti mwana ye siko muto abongo so bino ko combattre
bolingi boyinisisa ye epai ya bato nzambe nde akosala le contrat akokombatre nde bino okomona makambo na bino bokosala osimba te ewana kokweya ingaye abaku conseil bosupporte so boboyi bobamba biso libanga na tv soit bosopeli biso bandi na et puis excusez Kobetox ngai ya lorabu tokomena suka apesa message moko epa bana ya famille libota te na bisika fumi na tikono yo moko lia tige bana ya famille libota bozala distraité boyo kanga lese o ngana esa bino boye nazala na ba conseil mais ngate mana lingaka théâtre ya Congo nakoki kokombate mama Belvité ngana webisa bino nakoki kokombate mama Belvité ata mokolo moko te po lelo ntango mosusu na basalaka théâtre numéro eza na mama Belvité soki nakombate tokolia wapi tokosuka wapi baza mama Belvité kandi aza pami bato oyo ti lelo peut-être ekoyaki Maman Belville Kanine m'a remonté théâtre à Congo. Voilà, merci. Dans la famille Bota, Bota na distraction ma fille, tu la concentrer na leader na bino. Voilà, message quand même na babakouk inconscient. Na babakouk Robert na ba ya ba ko na babakouk inconscient, to ko babakouk conscient to ko la ngai. Biso nyonso to valoriser mams. Voilà. To valoriser muto biso to lingaka. Et non ma finga. To valoriser na nini. Et le moko botala ki. Po biso be moko sala. A otali be ma be fi elo mo sa ki deti. Pièce asaki le moko bien. Ah, o yiba te mo muki. OK pesa kuna. Mama dina le moko sala yiba. Et ayibi. Mais faut que même eza ko yiba ya sens wana. On m'a même dit ça pour pambola yo concept aussi c'est toi mais ça va te bambola bon ngana lo ba kaka ona ko finga afingi etali na nzambe na yo ngana lo bine vérité donc na pesi mbote na bato nyonso tout o ba linga chaîne oyo o ba na biso na chaîne Arti Final Télévision yo be désormais aux partenaires na partenaire ya Arti Final Télévision na nzala kakili pena na patro chaîne oti bo s'abonner nga merci no bo s'abonner na chaîne bo commenter o na bo s'abonner bo s'abonner bo continuer ko commenter bo continuer ba partage ba couper boya ba ku conseil boya na chaîne Arti Final Télévision bo s'abonner bo commenter bo ça la partage chaîne oyo fo e mata po eza chaîne o nzambe atindi yango pour la théâtre à Congo obondo yo ebike mukolo na mwaza musala nzambe mais que c'est moi le thème mukolo moi l'homme na pesi yo mbote l'homme me dit toi merci na eloko ça yo za libonza nzamba ko pambola ka pour makambo oyo sali lelo olinga valoriser théâtre congolais na finja longo de on émission on kutele lo mwa bongo ozomona critiquer mais ko finga ezati ke mutu moko boye aye po aya sali chaîne moko ba finga la ba tout non critique les arabiens et non ma finga neti boyo ye o finga famille Belville Kandi ba sala ka théâtre té maman Belville Kandi sala ka théâtre té kufatika biso na papa o finga ete yaka critiquer la bonne pièce wana côté on a pas ko ça mabe wana ça wana ça ba kona ni le lo ba ku conseil yaki pesa ba moto pesa ba famille na pesa moto na famille bota ba to chaque yo wana ba ndeko no wana wanga baba ku conscient na pesi bino bambote bisilo boza na pesi batu nyoso balingaka esibi na pesi bino mbote mams mbote na mwana mama biso Belville Kandi merci musala kitoko bambote lope ya mwana na pesi mbote na équipe na ope mobimba na équipe ya mams bambote na bino na pesi mbote na famille mambona mobimba bambote na bino vraiment intro na lingi bino intro bambote na bino vraiment intro na pesi mbote na Rams de Boston Meshak Diwa na pesi mbote na Skims Diwa Paris mambona Zuma Black bambote vraiment intro depuis Paris Rigel Mounene bambote no Cédric Mayongolo merci te bande wona basi wana famille bota no na pesi mbote na Kera Matumona bambote no Matumona famille bota na zole no ma chance Matumona bambote no Matumona na zole mami Makiese mona bosa na ebino Blandine Matumona depuis Paris na mobali ne Eric Ndongala Blandine Matumona na mobali na papa Eric Ndongala ba opena banda wana batu na bino ya famille bota bango soki bobwaki na 10 juste 1 minute au matin. Voilà, merci beaucoup. Abakou Kosa, merci beaucoup. Zamba Pambola, on est mal au confond la macampo. Et naïe télévision, mon va te belé. Ni n'a moi si la raté film, je suis là. Donc comme il a souka émission, il y a son monine qui est là. Chérie, comme le tox, papa pour ta famille Bota. On tout montre, dis-moi, dans le retour tout gagne. Merci beaucoup à mon papa. Tu m'as encadré.
j'ai des larmes aux yeux grâce à mon Modéro Totokani. Ou à Memanga Lomona na Brazzaville, il y a Kinshasa, il y a le théâtre professionnel, il y a la vision, je visionne le Wezaki, on le a le roi, ma vie, la Kimba, Michito, Zakari, Baba, parce que Nazala, et là, on berçant les alliés journal télévisé. T'as qu'à la Zamora en 1986, on a des journal télévisé. Na lota, nous sommes là, tu as encore bimé dans le théâtre, mais on disco, na ma solo, na vandi ça yango. Merci beaucoup à mon papa, mon Modéro Totokani, Bola Mweleke Bele. Adam Abe, Oza Papa Nanga. Adam Alam, Oza Papa Nanga. Merci beaucoup à mon ami Gesho Ingange. Merci beaucoup. Parce que Eloro Tolota Yango. Belleville Kandi ou rien, famille Bota, émission comme une Souka. Promotion à film et biso des dogs. Dog et Zamboa. Malgré un dog qui m'a couru anglais na chiki mais Google a facilité à biso. Pour moi, il y a des famille Bota opération 100K et puis 2 millions de vies dans chaque film. Pendant le premier épisode, c'est un épisode de Souka. Totalité de la vie est 2 millions. Famille Bota beaucoup a un impact pour l'idéologie. Maman, Belleville Kandi a un impact à Makambu. Famille Bota Betuni ba différence yena système ya match ezo betama terrain milagi arbitre avec les semaines Baba si vous avez vu ça match on est sur ndengeni match comme mabe ti je koti na sola théâtre to